je pense. Hein. Voilà. Ouais, Mathieu. Voilà. Blanc Moussaka, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mathieu Songo. Boni, on va bien. Ouais, naza bien, naza bien. On a eu du mal vraiment à te chercher. Téléphone en liboso, zubiso temps. Naba courant pe na kini kuna mobulu. À part ça, Boni, ça va? Ouais, Nzamba Osunga. Malgré mais qui n'a bien Nzamba Osunga. Nabige mama mike le kanango. Tagi nka kale ali la raté donc kala le la mingité na bien. Ninga na se faire soigner. Moi dimi pour na Bika, dans la concert le 14, donc on a se soigné rapidement. On a ba soin rapidement, mais ça va. Ok, on a bien Nzamba Osunga. On a résultat il y a l'examen à salle dans zongo. Enfin, on a 17h, mais on a lobby. Ok, avant tout coup, na Lisolo, en tout cas, d'abord, félicitations pour la générique et puis pour la concert auto les cas. Et les cas est bien consort, tout le monde vraiment qu'il y avait des gens et puis le message était passé à Mboka. Place au monde qui a reçu Sabat. On a repassé message où ils appellent pour la FARDC et puis d'abord on a vu ça Goma. C'était comment? Oui, au moni biso to ba panafricain. Nayebi ke Rwanda nenga zana zaro azo représenter na rien. Na makambo etali makambo oyo. Rwanda azo représenter na rien. Ezaka ki aza stimulé par ba gros poisson baza sima na ye nde bazotindika ye. Je bajouer saka bajouer saka sans vipi na Edouard ba utiliser sans vipi po ba retarder évolution ya Angola yango mpe jika bajouer se Rwanda mais dommage eza intérêt na biso te eza nango intérêt ba métropole donc entre nous les Africains toi ba frères mais batimo bazo ya sima na so basongi songi yango na ngana sala concert mo bona me kopesa bango message na pesa bango message après les 14 messages otambola lisusu to olemba ko dénoncer te. Ok, en tout cas, moi, personnellement, j'avais eu un plaisir. Il y a Colanda émission, on a Jazz Kavolo, na analyse na yo, quand tu as parlé du pays, nande oloba ki ba 400 étudiants, on a ba kotang ça en tout cas, idée wana. Parce que j'ai vu des commentaires, na émission, na comment tu avais idée wana, ya koloba, parce que ba kondina biso bango ba sana ngo bana idée te makambo yo lobi na émission wana. Aujourd'hui, tu vas pratiquer. Aujourd'hui, c'était comment? Esengo toza nango bakomo oyoka mwa muke moni biso toza bapenseur d'état bavendeur de rêve biso eza batete moko ya protégé na mboka oyo toza na bautile toza bacombattant na nsima pale te biso toriska bavi na biso mpona makambo ya mboka oyo tolobi te tosali 37 ans ya lutte na ba idps mais na bata na biso mpe tokotaki surtout nazali kogérer chaîne mo lourd production ya veno mwa bandal arme lourd na époque wana nabimisi bato ebele bafils mokoko à travers chaîne na bando gérer vous comprendre to binisi ba bécholé donc to zoke ba marche ti na ba triomphal na to rata ba masasi ba makambo ebele Sekelembe pardon blana sekelembele sala mokande to sala sekelembele anda kuna biso sekelembele sala onde to sala pona blana mosaka nanga moko sekelembele oyebi nde to sala na binisi bato ebele ba pasteur Gili bazoleka na chaîne ba chole bato na ba médiatiser IDPS internet parmi bato ya liboso blanc naza wana donc on a parlé ya gâteau ya IDPS to mérita to lia mais tona so batamatala te on faisait ça naturellement pour l'évolution en mboka et non pour l'intérêt mo bozomona donc j'ai beaucoup milité na ba ya ba combattant na bundi trop média banzela yango il faut na idée mo sur mboka parce que politique ils ont marché rien ne marche tu vois et on a proposé na biga biso na matika son en réalité to rata na biso parce que biso na TikTok so moni nombre de vieux belé et kozala ngo kaka peut-être sujet à ba blona so ba buzz ba musique ba nini mais mamboka ngie mwana matinda ko sala ngo bien alors to doter gouvernement na biso ba to ata 4000 hommes 1000 ba Congo 1000 ba Luba 1000 ba Swahili 1000 ba nani pour ba ça ba bundu na biso bitumbo za liboso donc c'est ça penser za kibongo. Mais si on habite bazo exécuter depuis à TikTok ba exécuter obi ka ba fongoli TikTok poto lobaki na émission wana na lobaki ba benga ba TikToker ba benga ipe bango ba solo bango normalement fa pesa bango
net oza bofo bapesa yo matricule ya l'état tant que tiktoker Et bapesa yo combien? matricule po olobelaka mama mboka na positivité na moi mpe babengi mo bafongoli tiktok lelo tosala balive moyeke bablana na bapense na biso ezocontribue mpe na baévolution ya mboka. Ok. Merci beaucoup, Blanham. Je pense que le message a été passé. Nabande Gonabisono, c'est que l'embele toujours en avant. Naïm Sayo, yé, azara deux fois, te quoi. Zo beta blan, zo beta ngai, zo beta blan, zo beta ngai. Ça va bien. L'embele. Ndé tout ça. Blana Moussaka, aujourd'hui, tout qu'il n'embala moko na lisolo parce que tout le belimboka, oui, mais aujourd'hui, les gens, les lots na minuit. Il y a lelo peut-être on a lancé message mosusu na Facebook na ngai peut-être inga ozala ba live to che photo na sima to che rip inga ozala peut-être dans Mosaka ba blessure très fort déjà mbebono ezomona na déjà que tu as un problème et puis makambo lobi na butu vers 1h nazwaki appel ya petit na ngai Pitopale depuis des États-Unis. Pitopale, je te salue Hervé. Alamusi ngai nazali kuna bana matika lamuka nini blana kuna à l'agonie blana menacé tapé par plusieurs personnes blana Mosaka ça a expliqué ngai ou a expliqué ngai mais tant qu'il m'explique abi mekana obenga na bi excellent na rezoyer bande ko botinda mo ba cadeau et ça la biso bien de tozo sola bobo encourager bo tapoter pe live et puis ça force à live cadeau tapotage et puis ça force à live comprendre ba o bloquer bisoté moi pe ken piano sengo matsaye azela no dimito le c'est namoni namona film namona ki atindi demande te ken tinda Makizembe tinda demande s'il vous plaît namona ka fimbu na fimbu ngai mais ayo tinda te ken tinda demande namona te. Ah, ils ont Hervé. Ouais. Pitopale, c'est Hervé. Ils ont Hervé. Ouais, Hervé Bengingai, Abi relancé, Siko, il a un problème, vraiment, il était menacé, tout ça là, Nabi, bon. Nameko Benga, Nameko Benga, on a numéro, Oyayo, Batubazanango, Otozanango, pour pète la blonde, Otozanango, numéro, il est quitté. Nameka Okoma, il est quitté, Nameki So Benga, na forcé, il est quitté. Na Vandimo Mukende na yo mona soliste na yo VV Solo qui est aussi mon pote na encourageant na chape appui nde VV bando komelanga tout ça na bi mais na bengi ye na zozo ay tote zela na tindela yo deuxième numéro ça la pour téléphone wana eza kilumbukina ekei déjà na bi OK nde moni na benga kiyo na zuyo na olinga vraiment bato ba olanda biso nga peut-être ba question na ngai ezala pour moi vérification lisolo tout comment ça a été passé maintenant linga vraiment tous à la tout droit au bete la biso vraiment ce qui s'est passé ne bandeli tisuka parce que le lot au monde en boé aime surtout on a tous à noter pour na telon ningi to sola inayo en tout cas nengo betelenga na ko sauter na soka lokolo na nengo kangama kina ba fil barberie wana tout ça là na mona moto na dondeka nzambe mutasalaki. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé juste au Yulekaki hier, Nabutu, Bana Mosaka, Tozoka? Matika songo, Ebigaka, Mesika Congo, droit d'auteur, Ezoke na Ovanda, maintenant Sokoda Fouti Bisote na niveau ya batalan na ba œuvre Tozo Sala. Tobiki eza bébé, Rokola, Sokoda Tie Ovanda, Toko Mofuta Manabiso. Juste à présent, Mesika Congo Zolia Marake, Obaga Muta Solution, Embi Mutupe, a Solution, et Salage. Ba parler tongama to futela ba petit ba chiki to vivre nango au-delà de ça ba là on peut compter na ba Spotify ba Deezer ba plateforme na biso na ba YouTube na biso to vivre nango pour battre on dépend na biso on a orchestre on a charge ça papa il y a orchestre on donc partagez les lives s'il vous plaît. Partagez les lives, envoyez des cadeaux pour partager vraiment ba live s'il vous plaît. Donc allons-y là. Zalaïke Kazaki na rendez-vous na Fabrice Gitamvu Pakinga ba jogo to embele mobala soni kwa na ina rendez-vous na ye yeso azana kin atena na mingi na casino na Inter ya Grand Hotel quoi atena na ye wana bakangala bango Intercontinental mais batika casino salaka nabi OK
na navai na palais de l'appel ya Fabrice Gitamvu abengi nga tinga tokutana na 20h na casino ya Grand Hôtel. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Na ozala wana bu tokombe ba 20h appelenga par réalisateur na ye. Réalisateur na ye alobi ablana Fabrice Gitamvu alobi tokutana na Pullman. Ok, tokutana wana tokutani pe na casino wana ya Grand Hôtel. Totemi libanda ya koma ina mte tozeli mwa muke ndela ga star akomi kote mo bambote artiste neni mobala soni sava nzembo la musa promotion eko simba bezanze mo bien chanson pena théologique kande da otembela ba play et video na koti na kati ya casino ya Fabrice Gitamvu na kara parquet na to vandi pe omela nini mai biso jeu de mai kaka mai ye mo anomela na ekoka baba service na ba faire pour na batara bachaka ba bouteille te service sur na verre en avandi boye na concentré na moni kila bat à côté na kati ya casino que c'est soulagé côté biso to vanda ito mela mo ba jiwana mo ba mai abeti maman na bia na kati ya ker na bi muto aza awa muto yo aza awa mais entre gitambo défaillance kana nga moko mais auto ba pratiquer to ketande mo ba olinga bu na plaqué amoy Fabrice Gitamvu FC ngabi dans ndo vandi boyo vandi mabe ba uta toilette ba ya bozan sima ba ko triquer pe vanda boye to landelevo évolution likam to vandi pe na mo maître moko boyo changa mote mazala côté mo bazati alinet na camouflage maître mo aye plan na zela muke ndenge tozokende vraiment détail par détail na Palestine réalisateur abengo falu kutana na Patrick Gitamvu parce que nzembo na yoki mabanga na ye na yoki pe ndenge oyembiye okomi kuna j'ai des mailles tout ça là après omoni paralingomba aleki tant yokota kila bax na koti na kati tant yokota na kati na moka ikuda inanu te o tala périmètre na kati bazalaki te na kotaki bazalaki te libanda na komi na kati na ebongo libanda ezalaki libanda ezaka ba shege na ba player ba senga na bango na ndenge obika maman nde alaka baya ba libanda batolaka na bango biso ba musicien ba prêtre ba journaliste baya yana na mona ba saluer nga ba temna nga ba chinga ba salam na Gitamvu kiti to kotse na kati to kotse na kati Gitamvu abi na obeta je sikote po pa beta ba jiwana na obeta je sikote no vanda na so côté ya terrasse na bango na net ko kende toilette to plaquette ngaso na vanda na petit toilette mu Congo Masaro nani kila bax ayi akese soulagé na système age de téléphone te azo simba téléphone bonda solo la ba téléphone na table to abanda simba pe cho to solo mutu mtaza téléphone eso esenga solo akoma to solo Gitamvu abenga kiseleo na misanga somi na ochayo mode mais ko bloquer te muter car ok, nacho mi na chombo nga monaki réaction nga monaki liboso Gitamvu abengaki seleo blana na seleo bozaka bien na bite pire vie nakobenga to vana na biso na problème te abengi seleo putina yambaki te abengi deuxième fois mbite abengi troisième fois mbite skamando yamba fonte atiki fonde na se ndi alaka bakokomela nga mpe na komina nga bakokomele pa komina ye nani aye toilette deux fois kila bax première fois ye toilette deuxième ya toilette na ende Gitamvu amoni ondeni mutu akosuba na espace ya 2 minutes asubi deux fois akoti abimi ewumeli te 1 minute akota esu toilette blana vanda koto na omona eti mabe kozala na ovanda siko na mire na otala ni mutu ndenge oleka maître moko ayo changa salam star blana ndeni lotaka musique mobala soni c'est bon toki pe jeke chaka promotion belebele maître nga longo est-ce que maître wana ndazo longwa natali direction maître okende na fixa mon regard bou na moni jeune talent comprendre na moni est-ce que na moni ba table plein vous comprenez donc ba toi normal la musique na observer toi là be car mon boy ya ba 3-4 mètres et demi. Vous comprenez? Blana zela shomi oza puis modèle nga bo bloquer lenga bato bazo finga wana on n'a pas besoin de ça.
D'abord bloquer les gars, on va balongwa. Ça t'a ça abonné dans la longue. Eliam, vas-y là-bas, comment quand va parents au bas les tabac sur TikTok. Bara au kanga et va reporter une plainte. Vas-y là-bas. Je comprends. Bon, et ça la maquette. Tout ça qui n'a pas 3 mètres, 4 mètres. Naïe, place bon ba vendre, observer la moni, yewana. Mais là t'es là tieza là t'es là. Hein? Obela la moto, là ta moto qui a olala. Qui a ça boule obimate. Bas la musia qui mutu mo baza wana yaka. Il y a agitation. Donc ça qui peut la propreté. Comprends? Nous on a tout modé, nous on a tout modé. Nacho modé, bando bo bloqué te mais bo cha bo mité ka ban. Blana toke. Bou, et ça là que na observé bah comme na observé na musique na monde siko 3 personnes on va rose abatu normal. Qui la bax, jo moi muku so même là c'est pas député, donc c'est pas directeur mon roboy. Mais yanké. Bah qui 3 batu mon bonnet va play, batu normal, le reste ya bande ba vanda kina bango tala na musique bi o ba yanké na bi gitambo fona longa milier o. Fona longwa. Buna telemi na bande olonga na yaki na mutute. Na yaki ngamoko. Atamole na mutute na tamole bila ngamoko. Bu ana bande ko longwa na bima. Ena okoma na porte. Na bima. Na tala maman na sima na boye. Tant qu'il t'a envoyé bisio longwa qui la bague ça subit 2 fois. Longwa a changé position. 6e sens na yo moko po yebi comment c'est possible yebi so muto a subi 2 fois a étudié déjà qu'il faut changer place. 6e sens na yo moko place en interpella que ilo côté parce que za yo moko déjà au moni biso toza bankaka na zande Congo ena bina na Congo comprendre mabloko wana tozaka nango déjà ake suba 2 fois. Avant que tu as l'eau, la première fois qu'il y a au côté naïe, que suba nabi, kale o yatambola kaye mote, bazana maître naïe. Comprends? Na mutema, mais nabi misi angote peut créer panique de place tovandi. Deuxième fois que suba gitam vous pouvez sans ça là bi, on dirait faut le moi côté o pesa bango sima. Oh nabi na pesa bana sima. Abi na ngomonte ke fula na ke suba 2 fois. Qui la base ke suba 2 fois. Vanda zana mir. Coller la mire. Na coller la mire, non, bon, est-ce que bango, mettre na ce que, voilà, ça dit tour à 2 fois. 3e tour, c'est un maître. Moi, je vais faire un mbota, ya mbinga. Na beauté, les mains. mettre en haut temps, dit le star. Oyebi mettre en haut. Mais, na mutema langa, eka kei, mbala mona lobi na Fabrice Kintamvo, baiser de Jida. Moni beso ba pesinga pa metro aye ko confirmer que ezanga blana donc ma BDG ça fona tele manabima ena bandi ko bima ta kenka na chepe façade la kester scanten na bandi ko longwa na gibe bien pièce sanga ko sima demi Dakar ya croisé vous comprendre mbat sanga ya bien na pelo ko nga bien na gibe na bien na tenimo ya ville quoi. Nanjo bien nanjo manata na sima dikosi na ki mupepe ana baluki na tala maman bo kila na sima na ngana 3 personnes wana ba maître bazoya na blongwe maman na bimi na porte na bima na porte mati nge baluka ta 207 ba yanke oh libanda plein ce qu'on observe na tala soki mati ezaki ba yanka kitambo jeune talent na bete devant bango. Moi, je suis bataki tambo, ba osala rien. Ba kopé qui sa ba ochaka makele po toyebani ba parler. Na observer siko ba yanke tout na moni mutu akitambo atamoko azate. Mbala moko bete simba ye bobo. Yes siko jeune tala alongwe na vert. Azaki nango aye na vert a panzi batu. Ba betinga vert awa. Vers na sikifanga mwa muke donc ceux qui na puissance wana tout am sous face moi il était comment na longo mwa muke ta sportif pour être sportif te et to sala ba judo ba nini ya zaina pour mama makolo a sportif te pour ya telema bena tambola bien à âge à 12 ans ara na pour mama makolo non prend na tali sikoyo
era beti plan wana na mon plan maman comme série ba maître ya boîte ba osa net ba ya casino wana ba osa le roi ba changa libanda po ba zwanga bien ba sauver nga ba policier des policiers bazaki wana nde bazwa connaître ba sauver nga ba sauver nga aya beta one nde Brice ya loba likofi fe kutana na likofi aya beta one nga pe na fente na bete one azongi lisu sima nde na beti libaku na kwei peleton ya batu wana nyonso ayaki na bango na oya kati na oya libanda baye babloke oka maboko yao ni atoka na mutu aoni ata na mutu ato ni ata ba one ona bato a sérieux mo blanque jo oyo akota pena député akomi yanke bato bayo tombola nga place wana des policiers batomboli nga banjo me nga place oki mezate pour légitime défense na kolongwa yaza yuma abunda na bato comprendre na yebi tactique ne depuis toi mité Blana ouais tozo partager normalement bato ba comme na sena tiko loba mais na ko tika e pa loba te sans que ba question mais Blana tant au timbeli bango obi ke afona déplacer bango ba kota pe na kati po dans quel moment il y a toi qui vers ayo bambo ba commanda qui déjà toi qui vers mususu tant yo bibi bango bazaki déjà ko bazaki ko bae enga observer bon ko kuna ba servant na bière na bouteille te bango bazaki da ko ba bae biso pe koto to mela kaka na kati ya ba vers wana ba pesa biso na kati ya casino to bae o comprendre bango pe kuna bazo bae yenda yena vers on est au code des années code des actes loko ayem dans sa action ba permettre pour ceux qui ya zaki te lo banga basala ngaka na ebi ngela ba diminuer ba fuka misayo ba sengiso ba pardon vous comprenez caméraman ya gitan vous réalisateur wana na téléphone na ye azo filmer action obige jeune talent le ngwe ye mokonda ye pa na ye apesa mupepe ano enchaîner ye na batune ba yesu ba kabon do ndam ba osimba réalisateur net on son no boy réalisateur encore net ça moi pour ma panzi depuis lo bia ko tambula te vous comprenez nga sikoyo le ko sauver ka keza na fente na beti ba kuna ko ba welelinga ba serré yo maboko kandinga ba fona ya bandeke wana bu na longwe matina kosote avana si selo na longwe soki ezalaki ayaki na bayanka kitambola ina na betai ana bete mabe po ya obunda te azamuta makasi te abela kaza malade akobunda te oso comprendre akokoka ko yata na mwana 15 ans akobunda te na sirbera asisaki agenda chakisi na bango ba asthmatique wana akoka te bu comprendre siko ba policier ba tombolinga ba sente ba charger arme et moi panique na to moi ba singa kima bo menzela ba okimizo ka nzele ezate des citernes na mai fo matelikolo citernes na soko kwei wana obimi pera libanda te mokomi ko to ba kati ba matita mbila ba biloko ba mbila na ba nzube na na corps na kwei wana batami ba epe na ba torche ba oluka ba zunga te na tiki mutuka asuki loko ya noir sona bimisi figure ba omona na seka ya mandala la wana papa muta sauvenga montar mando ndele événement bango ba olongwa wana montar ay mamona moto star mata to longwa blana mata to longwa ne na signé ko mata sko ba séparateur ba chana ti clôture ya Pullman likolo na ngwa za ba cho ya mabende mais sko na ba cha ba songe na suka eno mate gâté na sauté wana na kwei ya bosco jine ko tinga su na mabende wana na tika likolo lo wa donc na croix hispania l'air yuma wana na forcer bona kwei mabe mais na forcer na mati na moto kapata de carré la ndolo wa film is or montaka na koti tout droit net na Lubef avenue landi nini landi boulevard wana koti na sima wana na longo na kena camouflage nde na longo na camouflage na bengi pito pale na se pito pale ne do so no boy ba agresser nga ba déranger nga lino suka ba déranger nga na awa na mama pota ko kwalu mugame bana ba fo yanke ebele wana bazaso ba yenga bana ba yanke fona bi mana désert fo mengelo na senga mati ngala bi caris
na buba babomanaki basengaki baarbitre basengaki botyela bango ring ye ayaka na bato nde ngai na bato nanga pike ngai na ye na babete mabe ayanke te bato bayebi ete nde motaka kabela ayanke facilement po asomba bango esprit bato bayebi ete bamonaki muta makasi mais biso tokoleli toyeke c'est un maladif. Bato bamona ngo bato baokanisa c'est comme si c'est un mensonge lisolo yango bato baomona bato mosusu baloba ozwi bato mosusu balobaka eza lokuta bamosusu baloba babordure na mpe leki na émission olekisi faosi komo mais na bato nyonso baolanda biso yo okoti bato babengi ex kitamvu moto atrike parce que il paraît avant yo kina kitamvu le lendemain nango kitamvu pe azalaki invité abengisa esele yo kaka même place esele yo ayaki te donc inga ozala ndenge nazwi bainformation inga ozala yo na sele yo bozalaki na programme ya tindika chakala donc dans tout ça là kitamvu ana kati nde ozomona to te. Comprenez pour ma connexion Kinshasa, Blana Mosaka a danger. Chris Cass, Shomi n'a bloqué on déni. Je te vois pas, Shomi. Faina Changa, Menacho Admi Kuna. Voilà, il va revenir parce que peut-être un réseau Blana Mosaka au t'attend. Donc, je pense que Bandekonyo Sobo Yoka. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Et puis so bomoni mbebonaye so bomoni mbebonaye c'est comme azapé vraiment na ya rovimba. Je pense pas qu'il y a kobundana na mutu moko bavimbise bongo Blana Mosaka tu où renvoie demande Chris Nazoyo. Le temps que Blana azo Chris ozalaki lobby Chris Cass ozalaki lobby tondeni explique-moi pour avant nazo mutu fallait na sisa na artiste na sisa na artiste pour toi tu étais là Christelle Kabeya Baking Quick. OK, Blana Mosaka envoie-nous votre demande. Toyeba, José Ndiana, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Baking Quick. Excusez-moi, Langa. Moi, pardon, Mathieu, peut s'en 2 minutes. OK. Merci, Mathieu. Mathieu, il y a une histoire à Blana. Patrick. Ndenga mabete, toyebi muta mokili. Mabeta mutu batebele. Blana yana bandu wana te toyebi na fonction. Nani Baking Quick fait tout zela silisa, tu vois. Après on va te mata to partager parce que tout le monde bon soit pas ramonter quand même. Tu vois l'isolo. Assis ça prend en mata, mais c'est faux. Okay. Assis ça prend en mata. Assis ça peut, tu vas monter avec moi. Baking Quick, Christelle Kabeya. La deuxième personne. Christelle Kabeya, deuxième personne internet. Naba Basi. Bato ban internet vraiment on a na bango. Après maman va la Chine. Christelle Kabeya. Après na komo na bato mususu. Donc Christelle a déjà tongo ya bato bele. Et puis bazaka ba époque mon na Karine a bandi. Yepa ya bandi. De ça il pas même ba 4 mois ou ba 3 mois non. Babanda kaka papa. Christelle Kabeya Baking Quick. Moi c'est Pembe. Blana Mosaka, ouais, on attend Blana. Il est là. Voilà, il est là. Blana Mosaka, toujours dit. Connexion toujours. Tu comprends nos aïeux quoi. Blana, ouais. Bazong solo vidéo s'il vous plaît. Ouais. Donc, il a eu ma connexion avec Webi. Mais, comment
nakati ya bato ebele abambi ouvert ozwi problème na lino moi frère abambai awa problème na lino eza air na beti libaku na retour omoni air ofente faut ça la repli oluka moyen s'échapper tant que légitime défense na beti libaku na bakodiri ya casino wana na kwei nde baye baweleli nga babloke nga me na protege kaka façade na ventral nde ya bandoni atanga na mutu na do bato bandi atinga mibale eza ye na oyo mosu nani kila bax bato mingi bandi atinga na mutu bango mbale ovana naso na comprendre abi me yo yanke nga nde na boye matika songo nga na mama na noko nga alelawa te naye mpona plaide te asali nga boye asali eloko te mpo aza yuma mpo nga mpena moto abongo na ye bafe nanga bakusa bafe nanga bandombe so aye bongo aloba panza aoya kuna mutu te aye mpena ye moko mpena simbi mpena boye pupu me yo ye deja po oyebi koza moto ape mobelaka basinisite baasme barimatisme bamenegite doso ozwi moko apate likofi mpena ya moto mpena ya 85 kilo lokwa nga boye na bambi ye mpena na face namoni ye bien mpo na koka bete yango lobi me natali kaka etaka enoko nga na brisili te okotelemisa nere ya bato baoentoure ye bakotya mpe bora fo odaye mais c'est un humain. C'est un humain. Omoni mati bamboka na biso tolelaka mpo nango nakosi yo te bango régime oyo tyoleka bazali bato ya régime wana moto ya régime wana oyo tyoleka yaza muna biso mpe te biso ato milite mpo na ba idps wana yazalaki te ya moto ya inc ya moto ya idps te baza bata matala na bata mawelisa nga moto nayebi aomérite ya Marie Paul lai na bamisie tu bana Congo lelo misie azomérite kolia mbongo ya régime oyo eza roi Pelé ebiso tomilite na baroi Pelé bango bazalaki te bazalaka te so régime oyo ekwei oyo ekoya bakokoma mpe su bato ya bato wana me bayeba chaque jour ya dimanche te baosala batrouble même mboka eza na problème mozosala trouble baplace sensible lokola bacasino mpo trop sir oyebi kende naosala boye ngai nde baosala nga rien tel akoya ozo comprendre mais voix na ye moko te nde moto elekisaka présidence de la république voix na ye moko te moto esalaka biso tout aux important et surtout bango bata matalana misiki mokie kosenga ebele misiki mokie kuluna ebele c'est la team kuluna frère c'est la team kuluna aïe mais il y a un match aller-retour. Qu'est-ce qui prouve les lots aussi babibatinda batu sur place na Pullman? Il y a des gens qui ont vu au Bakou. Tout le monde est abo. Soki ba caméra de surveillance ça. Il y a Pullman ba mon amna événement mobile. Obi to na ba fomboka. Je te dis ba mboka lo ba France, ba mboka mo za ta ba Afrique du Sud. Et comme loba na yoka na tayi bamboka moko boy ata le roi d'Afrique du Sud bamboka ba caméra de surveillance c'est ça la mara donc la justice na ba preuve nyonso bongo mona ndenge ye moko donc liboso moto gashina batu na ye ba osala action on prend on va que na ba poti donc a plan elonga rolala ala tendeni ala taki mbati ya bambata bambati marque ba pyjama et ba jogging vous comprenez le papa na t-shirt de moment ma papa on dit ba jama ma papa mo ba pima na ota libanda te ma papa ba salon ba chambre aller na ba marque comprendre ye ba air wana azara mingi libanda je pense pas ka oza na ndako ba air wana action salami na 22h37 30 et quelques ngande na bengi bino na minuit pour na camouflage ma ça ya ka casino toyeba ni bien te ye casino so na ebi ke casino na ya ka beta là je sais na ebi 1h 2h so mona ke sala ke donc ala la te po ya kana ba 1h 2h alongwa kana ba 4h ma ya ki 22h pe ba lobi na casino ayaka bongo ti ayaka ye moko na mutu moko ba ya tam su 2-3 mais tout reprenant pele to bato ayaki na bango mobondo ko sakana te mais que le lekelinga hein ebele ya bato wana mais bon arriver ko beta mutu nde bokana kite vous comprenez ba arriver ko sala action bokana ko sala te po ya lo ba mona kitambot ngape kitambot
Kitambo ne maman mtokata marambo. Ok. Mais Blan Amoïté, que quelque part vous allez trop loin. Mon etilo nagi moti na walingisa muna kawe. Nagi na hôpital nagi balongola lino asuka. Ba singa balongola ngo na douleur te. Ba pesinga ba kanu na bi douleur fo kita. Po balongola o balongolo mino wana. Ya mino asuka awe ya likolo. Eza okabwana. Doza okabwana. Ba ponde baloni ata. Mais Amoïté, que beaucoup est un peu trop loin. Trop loin. Musique et singa. Bon, peut-être tout le monde a vu à la JB, bah, si bas dans nos autres, bah, coûter un peu, bah, affrontement, tout ça là, mais ce sont des fanatiques qui, oh, bah, discutent entre eux, mais bine, comme, si, créer un, bah, 12, et moi, que ça peut aller, comment qu'on est plutôt musique, c'est pas bien. Ye, on a problème à musique. Fabong sa royemba. Marambo azochela ba paquet ya bitumba. Fabong sa non royemba. Abongsa koyemba atika voix wana ya makelele wana abongsa koyemba so abongsi koyemba ngana tozongani ba master mais tant que abongsa koyemba te ça le rôle là ils ont empoisonné la rumba congolaise comprendre donc ils ont danger pour la rumba normalement ministère a culture faut tinda ba respecter ba kangara bato ba genre wana on a pour machin mais yo lo so mi pesa na chant ba biso oyo to banda pe boyete na musique place to komi lelo ya koyemba oyo izaki boyete ils chantent mal. A recruter ma belle, à yembaka ma belle, à la promo ba santé, à la promo belé. Est-ce que les coffres peuvent être 85 kg en face à moi, on a peine à vivre. À vivre, mais ma ramosa combat à l'aise, on a combat retour. Comprendre? Moi, je suis Samboko. Il combat les combat les ana combat. Je suis Samboka. Je suis Samboka. Va préparer dans cellule la sikaba ochanga. Mais il y a toujours na peloton, il y a tambo. Alors bino makamwana ko sala ngona komi nyoso sauf kitambo. Moni kitambo, peloton na ekota te. Peloton na o tambula na ngona kitambo ekota te. Ekota te. Peso ke ekoti. Azamo na kitambo ekota te ni ye pas na batu na kitambo comme toi. Asi est-ce ozana batu na kitambo e yo zala na ngapela yo sama kamnga funa sala. Batu na batu no ba bona mama nga to tika na yo. So to tika na yo. Olela no olela ka. Au bel paiement. Vous comprenez? Mais pour ne pas arriver là-bas, au moins que beaucoup tikango bochena se bo discuter ngana linga kombe za loyal et za ndule. Dès que yo Mathieu za parmi bato ba soutenir rabatu o ba be la rumba congolaise. Te nabi bo betana na ndule. Kasi te bo betana na ndule soki o beta mo na ngite ndeke akoti kitambo yo po agir. Na façon au basali yo non tika mais bobeta na ndule parce que biso on se que na 2025 oyo c'était Bula na Mosaka oyo achaki na kitambo akimisi bato tika li histoire et on changeait te bato ba otanga ngo ba okomango et beta maka que certains Bula na Mosaka akimisa héritier Watanabe na kitambo wana biso on se bakanga batinda bakanga ba instrument basala mais bon continuer na lire wana po dernièrement kinda goma na yo kakio la producteur mo ayaki ya goma na batrike yo na yo ka ni solongo bat po ngaba kino goma na o yakinda obeta mais batrika ki monte ke bo beta na musique mais na nzoto te c'est ça le problème on a loba te moni mati moni masana azamutu mobo ya mativia il veut alinga s'imposer mais na kuluna était imposer respect na kuluna mais basimbi gorge te banyati pe mbanga basimbi cerveau te babuki maboko te comprendre to uta na kitambo kaka mati monde entier les événements où ils sont battus dans la live, il faut TV5 monde. Mais si vous allez à moi, comment on qui la baxe, na battu na 4, na triqué la on a été. Mais on a méchant donc depuis le moment où on a boué, on a méchant dans l'hôpital Palais. Mais toujours nazo seka oui toujours sur la main nzamba sungyo bima
ce qui est grave dans mon gars. Parce que va te payer tout le monde. Maman c'est belé. Il y a Gitambo banda comprendre nango te. Moi ba te bela Gitambo ba. Oh blana. Yo na fubo kendule ya ko ke boete asoli mabe. Gitambo boete na vite bino bo comprendre te. Ngande mona Gitambo na défendre les vraies causes. Comprendre? Nga mona Gitambo lelo soki makambo simbi. Bato ba mona gloire. Kitasa mo mbego mona monde entier ko mona. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, ça la peine à bénéficiaire. Il y a des bélos qu'on luka. Mais, écoufélité. Il faut que écoufélité. Un jour, à ta couloir à Paris, à ta Belgique, à ta États-Unis, autant le roi Star T. Tu écoutes en arabe. Moi, les autres, si les gens évitent, tu écoutes en brigade de Fara. Alinga, parmi les gens évitent la vie, ce sont les gens qui ont raté à mon brigade. Samba, tu n'as alinga keloko wana te ya solo wana soka s'investissaka na bayanke pour amona brigade te parce que deuxième brigade ekominga mo deuxième brigade to tambola ta na ville ki sasa mutaza te ngana ye l'état bongisaka selile ba ochanga wana kosi te abongisa na bika okata ba video ke tina na ba instance asala toi osala biso kufa da 3 fois to banga liwate. Et là, on a un peu de vie. Comprends? Mais à la théorie, à la yanké, à la yuma, parce que Bruce Lee a un carrière mort. Jordan Koussa a mort. Bill Clinton a un peu cité. Maya moko. Yaka yomoko. C'est Léon Abiki. Torataki Alabi. Asala des de Tawana. Oh. Orataki Neni. Fait pour Yaka. Yaka yomoko. Yaka. Bon, na évité à celle au sengoza ndenge nini po celle au paza mtateti donc c'est que batbanga ba kufa na banya bazoka Mati omoni en tout cas omoni première libéla à la raté comprendre première libéla à la raté yé admané yanké mais Palais Rezika, biso zonga na IDPS na biso yepa zonga na INC na. Mais elo nini ekoma ça y tina kanda bon ko luka ko toucher. Quelle différence o yazo sala entre yena yo zo sala entre yena na yo. Différence nini o sala yo o sala na ye. Yep pona ye zake fa exister ye mona Gitambo. Bozo il a mabele. Te na bien kolo mabele na enfant adoptif. Comprends? A gagné na ye za na more donc to kuta na kaka. To kuta na biso. To kuta. Je pense que les gens ont compris. Notre frère est là. Bomoni, je pense, bato bazokoma, azoko sa o expression faciale na ezola kisakazoko sa zo balokuta. Je sais que demain, ngaza tina na bango ba comprendre que c'est vérité. Na posa na bango te. Mo bato wana ngana na posa na bango te. Ngana yo la saka. Na mona mutuma akoma ka ile kaka bi siko komo dembela wata ndesiko na nenga mabe komo ko se ndesiko makampo benda ka posa ile kaki dia. Moni mwana ana bango bamona o bamonaka comprendre nga monaka moi Gitambo ando ya ba Gitambo wana to comme c'est moi na Gitambo nga monaka na miso bango bamonaka te ponga na bika musicien to tika na musique musicien te comprendre 20 sonnes mta forcer ndule anduli c'était comprendre et to sa musique ya la musicien te et peut to sa ki yanki ya zaka ne yanki te moi ça liboso azwa na vie na e moi si na wenge et au colon comment moi sinena exact parce que azaki propriété azaki na propriété à taille net maladif moi signé hollandais n'époque quoi zaki te je comprends et au ça qui yanki fona la na koma timi na ke tala catch na signé mingedi na ke yazate ba luke na 19h fazonga je comprends azaki pena voilà bobo ta Gitambo boyati bandal signé Cosmos papa yazala kite
yazalaki te série wana yaba Selemani sera ba 8 ba kabo ye azalaka na ye liboso a parler parce que makolo etambolaka distance amolai te ebelaka comprendre makolo na pata bien na biso mawa omoteke koma makasi akoka bina su te. Mais y a lobby niveau na exacte parce que y a beta na BCBG ayimba na bakaluji ayimba na bafande abita kuna bato basengi video metis que zo bimara te. Mais ko bima ndenge nini parce que moni nga na ye ko justifier yesa bato wana blana na tina na bino te so boza muto bo matisa mobala sonné comme un million de vues boke ko se désabonner donc ana posa na bino te na sala musique pour na YouTube te nga bani musique na cassette et na CD te donc YouTube e bang sangati so ko bato ba réclamer pa na oza monoko zo kanga te yebisa bango ko balala pena pongi nde bana ba 1 giga na bango zo inspirer kala te wana baza pena bien na posa na bango te mais problème nanga ezake ba kende ko senga vidéo na caméra de surveillance ya Pullman parce que téléphone en officiel na c'est la radio de Joe Big artiste a repère des numéros officiels na été na c'est non simple acheter na kutu TikTok on a matière c'est ngate eza ngate ya TikTok na ngate na c'est là TikTok a mutu pour yanga ezo fonctionner te que na téléphone wana vous comprenez mais ayuma adimi boy moni misia tenor wana azayuma la voix de Makelele ayuma amona muke akosano age akose krolo ngala koza mukongo tena bagena za muluba esimba te vous comprenez ozalo bena l'aise kozano muyaka mumi komisa muluba pona régime et normal te pourquoi poka bayaka bazaka na kombo mona baluba okoma muluba régime ope koya wana okoma mumbeku umususu wana okoma muyombe po yolandaka vent mais biso ete obundela makambo bazalaka ti les gens disent que aujourd'hui le problème est que bato bazocha yo na ye na niveau moko yenda lingi ya monde te donc bazocha yo adversaire na ye mais ya lingi kokendo kangama na bato problème naza nango nini na koza nga pona za adversaire no foye ba non musique aza génie te ayebi musique te misia bina sekaka te ayemba rumba o sekate ana proma sourire ayebi no makama musique te ya so obi ke na réfléchir makambo ebele na rambo na remonta la siko podium musicien ni na komisa mabela 20 son société o amela ngo ti lelo boka te 20 na lela mabele na nga ekoma société boka ngo te blana émission za bien ko zo be za nini mission na mela mabela 20 son ti la via paiement na lo batalo kwa David Mombele émission za bien ozo be bisa mo point to bandai bi ngo be bisa point na lo batalo kwa David Mombele tika boyo ko be bisa émission obebisa émission tuka pe mabela via paiement ti ye aza omoni muto soko yini mutu oyini nzele moko boy ongo fula nzele mususu ataza kitoko te okotindiki okopesa bakombo nyonso po yokusaka mwasi ya motema pasi vezaki na posa faire ake grandeur a faire ake bazwi sikoyo bakomeliso pena mabele ya makasi ti suka na yango donc okomela pokoma oza mikuwe bota yo babitika kodembela wata kendo bunda na ba Patrick Beckham bunda na ba bina fili boza ndenge moko yozo matika songo to sono malembe yoza bandal oza bandal oya pe kitambo kala oza kipo bandal na kitambo commune moko na futela pe na kitambo na banana wana ndo futela wana na banana matika songo avant on a 7 oyeba mona na mission orchestre yo yebaka vérité pour ne pas mentir soki to oyemba na maso akufa endolomo pa fali oyebi ya wana ya kosimba azwi balon atie na lipeka uti obeta bale aye kotala biso nde tozoyemba ye te
Il n'était pas musicien. Il y a Kimbe Dolea. Il y a la musicien. Bato ba moni ende na wenge, moni so linga ngwa ke moi chic. Moni ba ne ba bazoli ba titre na ba ne so zola ki eza mo kare makasi. Biso wela ki chic. Ozo comprendre? Ballon na mapeka yo tala biso. Enga na oyemba ya musicien te. Enga na zo yemba. Nde bato ba kansaka niveau nini? Oh, ngana bete no na quartier la te ya ko yemba na quartier la te. Ya yemba na quartier la te. Voi makelele wana. A yemba te. Koza na voix ténor, koza na voix ténor to ténoriste eza mabe. Ti ténor faisait la cadre. Est-ce que elle va bien ténor? Est-ce que on va pas bien donc à choco? On va pas bien la technique va bien utiliser. Est-ce que on va évoluer quoi chum? On va dire doyogo. Baza ba On va faire. On va Lacoste. Taba ténor tout non. On va Luciano, on va Malage, on va Carlito, on va Debaba. Lui n'est pas ténoriste, c'est la forcing. Il force. À force à la voix. Bah ténor il y a un ténor, il force. 10 ans plus tard, on a pris ma gorge à aucune opération. Ils ont octave n'a été. Comprendre? Surtout tu veux ma musique chant dans les na danse, dans les na chant, dans les na composition. Moi j'achète pas. Moi j'écris. Comprends, toi différent. Nga Kofi Olomide grand prêtre ya rumba congolaise abelanga mwana manana. Nga na ya coquette ya transfert. Différent na ye. Ye ya phaser. Ya différent. Nga na ya transfert. Comprends? Et aujourd'hui sur le plan temps normal. Nga loge à place bien goleke par là bien. La temps normal. Comprends? Na ba ressources monsieur au côté to longoli matolo kufi na Congo ba moni otole ba kangio na olekae olekae na deni ba ressources blanc tu as quoi au côté organiser tuna bato a quartier latin tuna ba journaliste ba zarananga na za entrepreneur na za organiser ya blague te mwana mukongo kasongo ko sa blague te nga koko na ngai aza musonge comprendre koko na muso aza mukongo na makila ba luba na ba Congo. Okay. Côté à chance mbongo na nango, côté pe ya gérer mbongo na nango. Je vis pas mal bako saoté. Mati, poko yela nga bango, po bango ba mela ba mabele ti lelo a. Oyebi ke to chaka ke 20 na pimela ko melo bela peso biberon. Bako vivre nenga no vivre te na musique à Congo. Bango ba ba avantage ba belela bango trop. Nga ba belela nga bongo te. Oh Yeti, pourquoi ba déplique ba bete caro ba me lycée ka libélé. Fabrice a comme une idée. Comprendre? Fabrice a comme une leader, yazo ya papa na melité. Vous comprenez? Ayo surtout la ayo surtout la live s'il vous plaît, tapotez les lives. Ayo surtout la leadership déjà air dans Kope Kotinzube comme na ba Inosbi, ba Gali Gavey, ba Blana, yayo surtout la comme leader lelo. Bunda na Blana. Bunda vous comprenez? Kuluna te yakayomoko. Kuluna te. Vous avez plus de 30, mutabimine kaboy. Vert. Ah, mais basali réaction na mutuma yebsenga basali réaction na parce que na matete Emilia bango na podium. Emilia. Na lobby totuni nani ba parmi ba premier chroniqueur à YouTube. Soit baby ke matika songo ndabimisa batutu ba otanga na. Hey. Est-ce que yo osilika? Enga na binani mutakala kichasa ba pesi réponse ba opesa. C'est que ça la rango. On se comprend. So abi do temele micro abi nani grand chanteur babi faire est-ce que faire osilika? Nani guide la génération ba bolo ba Fabrice. Boso yo babi ke yo GDG yo muta GDG. Avouez moi. Mais Kitambo rende kata magambo. Kila Kitambo. Rien ta polyphase aller retour vers elle. Atlético de Madrid retour elle. En tout cas, moi personnellement, j'ai compati avec vous. Hein. J'ai compati. Je remercie l'Éternel parce que ça peut aussi
Ingaozala peut-être très grave. On blague, on parle, on est en train de rire, mais tu as envie. C'est que bien l'Éternel a protégé. Moni ba bitumba ya bato belé to yebate. Ngasi na bunda bitumba bato belé bon. Na fete ya masa na ngai na yolo wana na mariage nga nazo animé mariage. Belle famille donc famille moi c'est une famille mbali. Banda yo kanate. Ngasi ko naza camarade à marié. Na animé na lata lichi nga pembe tout ça là so bagarre bima na 3 heures. Famille moi si basangelanga vraiment ya ebele. Maître Blanco aussi bienvenue à toi. Basangelanga ya ebele te biso to bundaka na tilobi ke na simba micro bitumbese bat bakabola. Moi na poussa ni maboy na munda na tabo licha pembe me licha pembe bebite. Mais licha pembe jitras te dans salité te katanite me bat babundisi ngebele. Donc c'est que na bundite pour licha pembe fa beba. Fa katana. Mais et katanite donc blana en tout cas courage. Que Dieu te protège dans ma pesayo force azala yo bandeko balanda biso blana yo wana je pas batbazo contredire yo na niveau ya dégâts mais j'ai pas besoin de faire monter les gens vérité ya mutu azangi bafle pasi ya mona yango wana ti azanga vérité maza na sonorisation te mutu alokuta aza na haut-parleur opolano kaka maintenant yebisa bango yo mutu abiso oyeba numéro na bango na na posa na bango ti moi vie na ngaya na posa na bango ti comprendre vie na ngaya na posa na bango ti mo ngeza ka fena exprimer mokile comprendre o ekomi ko jour yango ba condamner te ba comprendre que match aller ezaka na retour mais ce que c'est l'île efungwa na mboko yo blana na prison kama mama bi na yo c'est l'île ba fungwa bla c'est l'île spéciale na prison kasongo na zama na titi mon émission moi ça la bi bataki tembo bayoka te bazami donc ayebi nana teti koleka ye ya mabe kasongo mais babi oyo ye ko lelo na salango kala lelo sikaneza kala nanga tamso alulango shenga obiso to lobi misina ndako pa ke libanda comprendre tamso alulango shenga mais kitambo kaka elo mo ezana kitambo oyaka kitambo to kutana ye to pourquoi pourquoi yaki na kitambo te mazu sentir akauka yokanga pa yebi ke kitambo so bayaki baling so na moneka bana kitambo na ngana comprendre ke likambu ya koboma awe zatie ba oyaka ka kopekisa dona ngana enchaîner ye c'est ça qui tapo aza yuma pona fente malgré kitambo balinga unga ya robomeza te me bamba lembo balinga batika peto enchaîner ba muso balinga batatindika kalo ebi wa rokabola mais moni tindika tia kalo wana problème nango ngezala ka que je connais la maison moni kitambo problème ngezala so triqué je connais la maison so na raté o seke ndeko koko papa mama et que na bongo na kitambo et so comprendre so ça kitambo na raté yo c'est que Koko a 70 ans, qui m'a dit, papa Poulouta, qui m'a dit, Jomo Abel Rachebino, qui m'a dit. Il y a évité Bato Gitambo. Aye binenge to Gitambo to Zalaka. A Kimsi Bata Gitambo. Aman toujours. On comprend. Mais, moi, on a tambola qui la bague. Ça tambola. Journée, nous sommes bazara et kiri. Moi, je sais que Bako Kangisa, Bako Boma, Bao Chambeli, Bao Salatou. Bientôt. Mais là, si vous Gana blague à part, question moko répondre vraiment la sincérité. Gana ebi mutuana a fonctionné ye moko tatinda akaba. Mais comme indeni Ozokanga te boto salibo, na pesi au calcul mo bon. Na pesi au calcul. 10 ans à vélodrome. 10 ans à vélodrome, il y a un vélodrome, il y a un vélodrome. Comprendre? Atindanan. Atindanan. Atina mututa. 10 ans bandundu na veille na biso. Atindanan. Mon événement salio. Soit qui jour qui concert na Kitambo. Ou qui concert na Kitambo. Soit qui jour ya bo ya sali na événement oyo. Matika sur na so que angenga mukie aussi o mukie fo guatanamo. Konga vana kinga vana na Kitambo na ebi Kitambo
Na futa ya na banane oleka venir baken na yebi kitambo ya mabe omoni monde aza wana so aza yaya abenga si po toblokana te même na numéro oyo naosala mibale toblokana te nakomelaki epe lobi abenga siko alobi na veni bandundu yaka so azaka yaya mone tosona no boye akati na live abi boye na veni bandundu na ye kitambo mati like mona album azolinga biso orchestre nga na tombo ye na tombo like non pas jusque là quand même pas jusque là bon eza mabe na oyoka mutu te mati moi suis fou nga na fou nga za bato basengisa bango bapardon te bakangi pardon naza fou polo oyo bazalaki na posa pardon na bazwaki yango te obolo Herman sakana sakana bango na charge mais baba yuma mutu moko plide baba yuma mais question moko au répondre ngai logo salama lobi na 22h to monaki na tango tsheli baya na yo tango tsheli baya to tshaki concert na yo mutaliboso na kitambo to moni ba yo tshelo libaya ba compliqué on a vu votre peur votre papa abimaki alobaki ke blana tika makambo wana salabo wa fancy zana chao salabo tika wana kitambo mtu na yo bocha na se mais sikoyo na makambo ile oyo reaction eza nini na makambo oyo reaction na ngeza des réactions ya papa Blanchard Mosaka tama yuko ya kotelaki na ngai moni père na nga akotanga na ndule te na kotanga moko makambo nyonso eyelanga na musique le bien ou le mal ya osepelezaka bien na ndimi te osepelezaka mabe vous comprendre nabengaki ye te na signale epe lo te na komeli epe te atiki ebongo amonaka nde na osolola mais père na nga ndenge ayebi nga na engage komoi na makambo te lai na okoso te mati alinga te nakoma na eta oyo mo eta oyo nakomi nango père na nga nde ayebi nga alingaka te alingaka te nakoma na eta oyo po ayebike ta oyo nakomi nayoka asu te mati moni ta mpo nakomi nga na biso kanga makambo na biso mikolo ekoya eza boloko mo mikolo ekoya eza boloko me moko atika kopo andule je vais frapper fort kana kitambo pona komi nyoso aza o aza mena kitambo na zona Kinshasa komi na ba brigade na vandaka awayate dernièrement ba yaki na de kecha wana troisième avenue na so ba landa bango ya mbangu ya blague te comprendre de komi no awayate Kinshasa komi na Kinshasa na kitambo menga na osepela ezana kitambo mona kitambo je vais frapper fort ezaka to vandi en plein day na yemba mona makambo na opesa ya fo ngana mutu akanda na yankina sportif songo yebanga faut que tuna tueba wa beba mutu na bandal capitaine na biso club tuna ba maître Montana ba yebi na 8 décembre tuna ba maître Montana ba yebi ngana mutu amigidari gauche droite sport ya lo ba sala ta jour monte pas ala mutu apema akosa sport te ngande na sala sport batuwe baba yeba Montana ba yebi ngana marron na jido mutu apema ko bando yemba likolo bonden eza mabete est-ce que nabia otala teke conseil comme à 3 chansons te voye comme il y a problème ya okauka comprendre yaza ya ntete ngana mama to ba yebi ete ba spirituani wana ba yebi ete wana so ba spirituani ba yebi ete ba kola na ete ba mona na kimukolo ozo comprendre que ba tutu ba comme leader na nzela moko ba santé change o mona te est-ce que Santa Fabregas ya amour yango azanango Santa déplique les représentants yango azanango santé avait na ngandeke ya droit chemin yango azanango santé a faire mais bon moi te comme tazo maigrir kaka koleka wenge bo comprendre te abelaka akokani makambo te ba spirituel ne ba pekise po aza maladif
tala bor moko kaka ya face en perdre po na fente ye adangi abunda po mutu pena lingaka kwe ya mutu liboso eza kila un momi aza nzele donc bato basauve bango mo bato basauve bango bayanki oyo bayaki na bango wana me nde natali ekoza bayanki ya balemba bamatete lemba bayaki ntambo na kauka bazalaki te po kauka na oyeba na vanga na yolo ti na oyeba bazalaki te eza balemba bamatete aboyaki kobenga bato ya kitambo mpo ayebi ke soki bla namoni elongi moko ya moto ya kitambo po so osable azalaki wana weston oguerrier onani mutu twa kitambo azalaki nanga na bambe bon ndanga simba nga eza te po soki osimbi papa kulutu koko tata mwasi ekozala problème eza mpenza biso kitambo tokendaka bongo eza grand problème donc maintenant sazwaki ekufeli te eleki donc sali kaka mokili eza gaillard match ale ezalaka accompagne na oyo retour match eza match ale match ale. Donc je pense bandeko esambinote ngai mpona nga naomona je suis très ému vraiment ya komona bla na vie parce que bomona oloba mais lobi na butu tanda osola vraiment il n'était pas bien azalaki bien te voi azalaki te donc bomona so bozwi bla na ya clip botiena bla na oyo aza bomona ke c'est deux personnes différentes bomona mbebo na ye eza na bapota aza blessé puis monoko na ye toujours azotya lolemo na ye kota minu ouais babelanga nabuja yango moke moke ekolongwa mpe yango moi nazo bouge yango mais niak yanki alelaka te eyaloko amenize atetami mosapi na marato c'est la musique quoi mais je vais frapper fort fort na kitambo kaka nde odeya bamumamba odeyi moko boye okiti kitambo okutana nanga mone tosano baotalanga okutana nanga boye okompanike kitambo ezanga eza yo te okutana nanga so oya na batayo nga na oya na batayo me baopanzaka aselekeli nga na yo okunda mati ata na kini te toya mikili na oya mikili kala te ata na kini te Gadi. Voilà, là, Moussaka, il est là, le courant est parti, ils ont des rythmes en boga na biso. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc, Matika son mon achète torche. Ma vie, boy. Au moins, hier. Ye toko nyatana kaka tokutana tosa jango nde alingi yango jango nde alingi ekendele tokenda ngo kaka bongo mais nga vraiment automatiquement na bato baolanda biso na bafani na bango na bafani na yo antoka botya na se bobe botala tobunda na ndule na avant tobunda na ndule faut combat retour ya piken 1 contre 1 esalama eloko aevita pa brigade ti lelo bakutana boye te parceque ofa kutana na nga boye aobunda pena aocomprendre na obende na biso baswahili baloba bitumba bunda olonga. Malika, je te salue. Malika Mania. Salut à toi, Malika Mania. Mania ba Malika. Bon, moi je pense que Bandeko Boyoki na ebite na matisa bato ba poser ba question to et c'est bon. Dès tout ça, on va continuer dans la bateau. Moi, Titi.
Ok, dernièrement na yo na bandeko nyonso Dernièrement na ngeza ba ya concert le 14 février ta ba douleur ba mini to beta ngo kaka Saint-Valentin toza wana na Barezi plateau Kabamba zone ya Kinshasa place moi lit to beta na boyo yoka ba rumba o ezo bangisa bato o etinda ba bakoma ba kuluna boyo yoka pena ba rumba wana to ça la bien donc mon nga sukeza ba préparer cellule to kangama ekufe la moté mais je vais frapper fort fort Brad Bomba, oui. Bah utiliser relation mais bah comprendre que bison de to bundela mboko bango bazala ti Yo pona yo yo tikate ma. Eh o mati o tiki obimi yu mangana asko yanke koleke ngam na bimise libanda comprendre o tiki obimi yu manga na particulier esprit o ya linga seilanga na kita mona to sono bo na pasi ya minu so ba benga ka siko azana kitambo seke ba barenga là biso ton a besoin na bika venir à l'obeza yo tu es le seul oyo a tombe la musique na biso na mayele na ba item na ba nini a rozo bi sa ko un peu ba bêtise pour mes amis et ça défini donc loi ta que zo faire père ba te belé pour toyer na musique ya solo to longwe lokuta au moins mtawanga na âge moi na 84 ya koma moi na 82 muyaka koma muluba dako wanga na nyonso ils sont de toyebi comprendre on comprend mais je vais frapper fort. Mais avant quitter question mon relinga yebisanga vraiment sincèrement vérité à cœur ouvert vous allez bien na mutu na yo mais eloni koma bokoma na barando obino mbale lelo expliquer biso non eloni sala ke bokoma na barando o yo na yi problème ngana eza boye ye soué na ye bino boyebi eti ngalo bana bino chaque fois boyebi na bino ete yene ngaza wana alingana a dominer sur ba master netu de la génération na bango yaza ye moko alinga a dominer sur kitambo alinga a dominer yalinga ko dominer et biso toyena loi taka na recruter ba petit bela kitambo bande ko yokola musique na former ba petit ba mo danger loi taka tondi et so et convaincre mabeli et qui sont na Kinshasa convaincre que ba rumbo convaincre loi taka koloesie convaincre et botiketo parce que batu mingi ya sala mabe batebele abimela bengra bazaka nanga ozomba batebele abimela bengra bazaka nanga yango wana moni ebotela eketo nani na cha date sanga ya che date na ye asanga ina batina sangana na bango mais ekufelite ekufe na ngote meloto welela na ye eza mabele mabele oyo ezopoze problème chante batebela bimela bengra bazaka nanga pe ya yebi kenga na vérité ya yebi kenga na yebi musique koleka ye na bandango avaye ayebi mambona tout biso ozuka mo ba problème na ba service servant père moko boye tiraillement mon père na okese boye mo lelo père ndenga za boye azali honnête ana mutu te na obeta musique ya danger ya succès ya faux non corriger berere belé ya vie ya batebela ndole nga na o changer forme musique pour père le za problème te le comme père na problème ba fini na père on comprend OK ça va fini OK va fini mais là on est moi libre ba on comprend parce que y a problème na zaike a renier ye moko e au moment na muto ko mozana blana okuna zana na ye na ka casino ko lexa fina nga desert kate ya ko mo yawa c'est que na triqué on comprend mais il faut faire matinga na kitalanga to kutalanga. Merci beaucoup Bana Mosaka, merci pour notre temps petit bichon en tout cas, courage c'est la vie, tout ça en musique. C'est